La nation congolaise était très impatiente de revivre, de jouir et de ressentir l'odeur du parfum combien interminable du chef spirituel de l'église kimbangiste. Après une année et un mois d'absence, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel représentant les gars de l'église kimbangiste, fait son entrée en triomphe dans la ville-province de Kinshasa, au centre d'accueil kimbangiste dans la commune de Kassavubu. Et c'est du no comment. Admirer en live l'histoire de tout un peuple qui se trace et retrace. Fidèles téléspectateurs, une fois de plus, joyeux Noël. Suivez. Mwana pe moni mosanso Papa Simo Kimbangu Kiangani mokonzi ya bulu biso basoldat na yo pe bingomba mokimba o molongo
toye liboso na yo mpona kotombela yo koyeli molamu na mboka ya Kinshasa. Tika ete na ndenge makolo na yo esili konyata mabele oyo omemela biso kimia pamba te pasi eleki. Toleli mikakatano ya ndenge na ndenge esengo na biso mokolo wa lelo ndenge yo osili kokoma na liboso na biso. Tosengi na tata Nzambe nkolo Yesu Nzambe molimo santu abatela séjour na yo na kati na mboka oyo na kombo ya tata mwana mpe molimo santu. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. C'est toute une histoire qui se trace et se retrace. Si vous nous avez suivis dans de parfaites conditions, dites merci à Papa Landou Afonso et Maman Lina à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.